yango moni miko ya biso peuple photo benga na ba député o basakuna to cha bato ba okanisa lokola biso na ebite na ndeko na safu o na bando sepelane mingi afinga Kabila wa likamususu lelo Daniel Safu akomo Jeannette Kabila nini fleur cela veut dire que non on a déjà catégorie ba député biso tozala la député na ba misusu ko na député té pour ça a postulé pas comme député c'est pour gagner l'andala il sait que na Congo comme député d'office ou comme Mutambongo mais ce n'est pas ça. Télévision chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bisso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Misa ebadi esengorabino nyoso tout tozali na écuménisme bokomona ke bandimi badali ebele tozalaki na misa ya mbosigo tokomi na deuxième misa oyo ezali bongo ngai sango mokonzi Yves Luamba cardinal oyo lelo nazali na esengo ya kodala liboso ya ba télévision na bino pona ko présenter bino magazine oyo ya bosolo na politique ndenge bokomona lelo awa tozali na esengo po ete bandeko ba ko continuer koyaka kaka awa na bosolo na politique po ete tosolola makambo oyo etali babola makambo oyo etali population situation oyo etali kolega awa na ville province ya Kinshasa ezali vraiment préoccupation na biso lelo awa na kati na magazine oyo bosolo na politique situation ndenge toyebi oyo ezali koleka awa na kati ya zando ya monene oyo toko comprendre te kino lelo yo makambo ezali kotambola boye ndenge nini population koto ezali ko continuer ko souffrir plus de 30 000 personnes basali ko luka vie awa na zando ndenge nini ya kobokola babana ba famille pe mibali na bango bato mpona mibali oyo lelo basala ka lisusu eloko moko te bakoma ko vivre kaka na ko luka ya ba mama lelo yo ba bloquer bango on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Koto yo on nous apprend, on nous parle par rapport à ma contrat sur ya monsieur Hassan. Koto yo makambo ya Bedachour. Intérêt ya population dali wapi na kati ya makambo. Ezala ki préoccupation na biso oyo population bazali ko benga biso netinda ki biso lelo yo to mika kolobelela makambo ngo awa na kati ya magazine oyo bosolo na politique pour télévision ezali radio te po ba vie humaine oyo to signaler déjà bato bakufi, bato bazoki, ba perte ya ba bien pe bato bakangami. Ba eli ya peuple ba député provinciaux bozali wapi otomonaki image ya président ya assemblée provinciale ya ville province de Kinshasa tomonaki akendaki na zandoa est-ce que population bazali soulagé ezali préoccupation tokolobelango awa na kati ya magazine oyo bosolo na politique tokolobelela pe makambo oyo etali augmentation ya salaire par rapport ya requête oyo na assemblée nationale bakotisaki na epai ya na exécutif po ete baluka ndenge nini bakoki ko bouger ba emolima na bango babatisela bango $2000 oyo population tanga yoki yango pesi matoyi pasi epesi population matoyi pasi yango bokomona même ba professeur ya inikini ba bimi na kati ya silence pona koloba ba sengi d'ailleurs même pe salaire na bango et comme na $5000 et puis pourquoi pas bande konyoso bazali ko sala na ba entreprise publique na ba ministère moko na moko ala ki sa rémunération na ye oyo azwaka na suka sanza population ko kema $, situation nango ko koma na 22 $10 égale 22 biso to futaka bandako na ba $, to kosuka wapi na ba salaire franc congolais ezali kaka pasi likolo ya pasi oyo population azali ko vivre na kati ya mboka oyo tozali ko présenter ba condoléances na famille oyo ba perdaki bandeko na bango na accident ya monene oyo esalemaki na triangle 4 personnes bauti kotika biso bakufi na accident wana plusieurs blessés mutuna musuto kotuna makambo contrôle technique Kinshasa oyo makambo boyela ka biso contrôle technique ya mituka tosuka wapi mituka eko tambola na ba boulevard wa contrôle technique ezalaka kaka lokola mbongo ya population bolingaka botiango na ba poche na bino mbongo ya population oyo azali ko souffrir mais azali ko kota na libenga ya bato ba plaque d'immatriculation ya ba moto tosuka wapi makambo eko pesa mutu pasi po émission to dédié yango pa ya babola ya bato nyoso bazali ko souffrir bato nyoso badefaka lipa na tongo lobi bakimi mama ya lipa bazangi mbongo ya kofuta
na bato nyonso bana na bango tango bako sengaka bango kuna ba shawarma o bako lia mbongo ya leta biso bana bako senga biso mikate ya mbasu na mbala ya kokalinga na bikedi esali pasi toyambi banani toyambi bandeko basali awa déjà na plateau bandeko mbote na bino voilà ngabo la ko présenter bango tozali na Paul Tosua o azali pe mopanzi sango pe analyste tozali pe na mwana mboka Jérémy Yoka o azali mopanzi sango pe journaliste tozali na mwana mboka Zizingadi o azali pe analyste pe politicien et puis na mwana mboka Fabrice Pelembe o azali cadre ya MLC tobali na mwana mboka Paul Tosua moi baloba na ba téléspectateurs o ba kolanda on na deuxième misa oyo to ko présenter awa na mokolo ya lelo. Non, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Na pesi batunyo so balanda biso bien que pas ces aliko frappé ba kinois na ba kinoise du jour au jour. Oyo une grande partie ya ba politiciens baza wana toujours pour na comment réunion ko la population kinoise pour te bango ba se retrouver ba tongo ba immeuble ba si ba deuxième ba troisième ba quatrième bureau mais ba yeba etu Mobutu azara le tout puissant Mobutu akinda tika biso donc bango pe nage kuto kabunda lobage ko za petit. Merci. Merci pour Nambaloba. Toke pa mwana mbuka emibale mwana mbuka Zizingadi mbote na yo pe mwa baloba na ba imboko ba kolanda na magazine bosolo na politique. Merci Cardinal Yambo ete nyoso tout na pesa d'abord merci et pana yo pe kozala mbala liboso na lekana etando oyo ayo. Merci na bana nyoso tout ya Kinshasa particulièrement na oyo yanga yangaba base ya sir ya confiance oyo pesa Zizingadi charge en tant que notable Yamabele et puis visionnaire Yamabele. Merci d'ailleurs pour mon amboka Zizingadi. Moi amboka Jérémy Yoka maloba eza amboka. Natoni Botondi pe na pesi mbote na ba union so bazwili ba pour malamu ya Rolanda biso lelo na émission munene magazine oyo bosolo na politique ngai pona ngai zali mbala ya liboso na ya kolekana awa kasi to pesa mo makanisi ko so kanisa ni mboke kutambula il faut que le bayango que nyonso e kotambola babe nde biso lobi te est-ce que ça il faut tambola rabo est-ce que Congo faut tambola rabo te na bandi na kati nde mitune ozala yo malobe ozala ya biso pona kopanza ndeke nde biso na tsasa to tondi obotondi mwana mboka. OK pesa mbiko na mwana mboka Fabrice maître Pelembe maloba ba imboka ba Rolanda. Merci beaucoup pour maloba ndeko cardinal. Merci, je pense que moi je suis habitué de l'émission. Izambala liboso na yate omoni na PCP bazolanda biso na ndako mbote. J'ai toujours dit l'état est mort au Congo. To komi ko assister ce qu'on enterrement. Je pense que toute l'émission pour développer ba sujet bombe pour na biso puisque la souffrance na niveau comme lelo est comme indescriptible. Non seulement dans la souffrance mais il y a maintenant de personnes oyo ba komi ko exceller na prise en otage de la population. Donc je pense que tout le bango largement l'émission oyo puisque quand les autorités font semblant de ne pas voir, de ne pas écouter ce que vit la population, c'est que ce sont les autorités criminelles. Alors, crime aux autorités, apporter les lots, on n'a plus besoin de démontrer ça, il faut maintenant trouver des solutions. Donc, nous sommes là pour amener cette pierre angulaire à travers la solution pour amener toute l'émission. Merci, Banamboka. Mobutu alobaka après moi, il y a la délige. Ce qui fait délige, il y a vivre, il y a situation de la population, pas si l'écolo ya passe. Ba eli ya peuple ba go singa ba bouger na o etali bongo ba emolima na bango. Entre temps ba professeur pe na inikine ba bimi na katsa silence na bongo sans plus tarder moi na mboka fi ya lungela tiela biso d'abord image ba yoka ba professeur ndenge nini ba s'exprimer ki ndeto ko yozonga apoto sala commentaire na ba invité na biso oyo to za na bango na plateau rapidement toke d'abord na première vidéo. Le professeur de l'université de Kinshasa déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socio-professionnelles du pays, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, et cela du secrétaire général jusqu'au huissier. 2.
les professeurs de l'Université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'hyper sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. 3. Les professeurs de l'Université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en payant au moins $5,000 américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. 4. Les professeurs de l'Université de Kinshasa exigent illico la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, chefs de travaux, assistants et autres personnels. Fatigués par les discours démagogiques et fort du constat qu'il y a dans ce pays une catégorie qui a tout à gagner et une autre qui a tout à perdre, les professeurs de l'UNIKIN conditionnent toute reprise des activités par la satisfaction des revendications antérieures et actuelles si haut énumérées. Faute de quoi, les professeurs de l'Université de Kinshasa se réservent de recourir à tous les moyens légaux pour obtenir gain de cause. Fait à Kinshasa le 15 juin. Comprenez mon émotion. Catégorie Boussoussou Yabato va bénéficier de l'andagi procès bien à 100 jours. Moi, je Vital Caméra, je biso n'engedi ni ba matisa qui ba salaire ya ba agent et puis ba membre ya cabinet. Koto yo arobeta masolo tango azaki na Assemblée nationale. Ba professeur Koto yo ba lela. Tango ba eli ya peuple ba ko senga ba bouger $2,000 ba baxela bango na ba salaire na bango. Ba professeur pe ba ko senga $5,000. Ba lobi to lingi injustice te. Na osala commentaire te bisonyo sototi kolanda. Mwana mboka maître Fabrice to bandi na yo. Tango oyo ka bandeko. Ba professeur ba to ba ko kabola mayele. Ba ko lela na o etali condition ya mosala na bango pe salaire oyo ba ko bénéficier. D'abord ezaka ba professeur te eza pour social nyonso ya population lelo. Ils ont un problème en rémunération et puis ils ont souffert. Mais où est-ce qu'il passe si tout le monde a des députés qui ne conseillent pas $2,000? Non, ça c'est du gangstérisme politique. Ça c'est un crime. Oui, le domaine de la loi est réservé aux élus du peuple. Nous avons l'impression comme si ces députés-là sont venus continuer les lois qui existaient. Or, ils oublient qu'ils ont cette plénitude-là. Il y a quoi amener le pays vers de nouvelles lois. Si nous sommes dans ce désordre politique parce que nous sommes passés par de mauvaises lois, depuis que Baélu Bazan hémicycle, quelles lois ils ont mis à la faveur de la population? Mais écoutez, c'est assez décevant que ça. Même sur Tolobi, nous sommes face à un parlement dangereux, criminel. Mais écoutez, il s'agit de notre population. Depuis qu'ils sont là, le processus électoral qui gangrenait dans la manœuvre dilatoire, qui relevait de certaines dispositions qui ont été mal comprises et qui nécessitait d'être interprété par la Cour constitutionnelle. Il fallait aller vers ces lois référenda, c'est-à-dire mettre au clair des lois qui nous ont divisés. Où sont les parlementaires? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune loi qui profite à la population. Mais venez parler de $2,000. Est-ce qu'ils sont déjà posé la question? Le huissier, le policier, l'enseignant gagne combien? Ils n'ont même pas un diapason à $300. Et puis les députés, c'est intériorisé une manière de faire les choses. C'est comme si c'était lui qui devait être aux manœuvres, dans le mécanisme administratif. Non. Les députés donnent les lois pour permettre à une république de fonctionner. Député conseil qui n'a pas requête, subvenir
aux besoins primaires de la population. Mais, écoutez, quand un député passe comme ça devant l'hémicycle et dire ça, c'est qu'il ne connaît pas pourquoi il est député. Promesse à chef de l'État, maître Nazongisio. Non, chef de l'État n'est à promettre qui bango. Mais chef de l'État sera promettre. Qu'est-ce que la population gagne? D'abord, si nous sommes dans cette situation, c'est parce que on nous a plongé dans la gueule du loup, on a pouvoir à Félix Oyo, qui nous a amené des faux représentants de la population. Le peuple. Qui nous sommes face à un parlement dangereux. Oui, mais pourquoi on a Karana Mamtozoloba, toujours c'est une réforme, il y a une institution, réforme, il y a une loi, avant qu'on ait la Seni, mais il faut abstraction. C'est-à-dire qu'il y a déjà un plan concocté pour nous faire revenir sur la même catastrophe électorale. Mais le peuple doit être vigilant. On ne peut pas concevoir dans une république où même les privés sont coincés. Au moins, ça qui monte à ma baie. Aux Hollanda. Donc, c'est-à-dire, à travers ce que les députés ont montré comme besoin, nous avons compris que nous n'avons pas de politiciens. Nous avons compris qu'on ne peut pas compter sur cette population. Puisque le vrai opposant à un pouvoir politique, c'est le peuple. Très bien. Je pense que nous avons un moment Mbebela Goloba. Nous avons dit que la paix de Goloba, directement pas mon amboka Paul Tosoua. Il y a peuple au baro, pape magaté, et bembe, na moto na bango kokunda. Makamba coronavirus, bango de baro kabola ba cache ne na ba désinfectant. Ce qui baro senga ba bakisa. Augmentation $2000 les colos. Merci. Dans cette intervention à maître. Oui, Batouana, na rappelé bande konebiso au bazo landa biso. Siko landa. Boebi ba député nationaux il y a 2006. Bon mon on a cité ne bakomati. Bakomati ngeni. Ah papa, mingana yo kutu mo biso to lata kutu bien. Bon, moi, ma député, n'a pas son encore ça. Bon, ma député en 2011, n'est pas comme un andap. Au babimate. Oui, qu'est-ce que je vais dire par là? Ma député, les 500 députés au baquet l'Assemblée nationale. Pour nous défendre l'intérêt de la famille biologique na bango. Ba élu du peuple. Té, wana mtolobi, ça qu'on engagé na té. Alors, bango baquet ko représenter la famille na bango. Pour ceux qui baquet ko représenter biso peuple. Ndiko ngai. Dollar en indimité, il va coincer ministre de l'économie à expliquer que le dollar est comme bon déni, et comme sur 20 000, 10 dollars 20 000 francs. Ceux qui va représenter Bisso, papa, na mola qui va checker extrait à Jamaïque à Buntan à Zolo Bamaro, c'est la banque salaire ceux qui a 2000 $. De Konangaï. Batouana aujourd'hui n'a pas de nyonso. Faute au babimaki na tonton maki voter ba tellement mulongo ba zongi tina pourquoi pour pas voter Batouana. Ah bon? Je l'ai condamné, même l'Europe n'a pas condamné. Parce que si le mandat est aussi là, na formule de député, na l'exception de l'Assemblée nationale. Ils ont beaucoup de ça. Ma dossier à Kabundi, m'embrier bino pour la population, vous s'intéresser à Bangote. Vous tout na Bangote. Que non, bino eno sala nini kuna. Après Kabundi, ezaki le dossier à ya président Sénat, membre congrès. Et puis, bakomema biso bongo tina suka Yves. Alors qu'est-ce que moi je dirais? On a l'image de la profession, c'est une bonne chose pour moi. Et c'est ça la démocratie. Nous avons un angle mibale. Angle liboso. Ma professeur, ma député, ma la mousse le mogo, oyo ba okosi di sangote tina sukati. C'est-à-dire le ba professeur à l'université babimi. Lobi ba soda ba obima, ba enseignant ba obima, ba chômeur ba chômeur ba pays mususu ba futa bango. Lobi banani nyonso ba obima. Ba ba tira bango salaire. Na budget ni. Budget à Bisso ya Congo est à 65% qui n'a un fonctionnement dans l'administration à l'État congolais. Au 35% là sur 25 pour l'État congolais pour pas fonctionner pour pas ça mamunyo sur mboka. En même temps, il y a ce bâtiment ministre il y a pêche élevage au Ibindam. Il mettre ce bâtiment à Ibindam. Il y a un budget on a des babando baxila rabatu nyon sur la salaire. Je ne suis pas sûr. Aspect ami balé. Et koki kozala. Lié à Félix Antoine Tshisekedi. Bazali sima ya biloko wana pona ochaye bakal dans le sens que non a que de libosoté. Dans le sens que non a réalisé mamouya la raïpe peuplé. Parce que c'est la politique. Politique ya commencé à rosala mabe, bango va se retrouver peuple to le lara. Tout le monde le bâti Tshisekedi dans mabe, Tshisekedi dans mabe, Kabila dans mabe. C'est ça politique à Congo.
idéologie principale des politiciens congolais en Rwanda. Très bien. Il faut baluka, les arabes, donc nala yoka na tchekal boy pas avancer. Et c'est ça. Donc dans tout ça nos députés. Bokekuna mongo bo futama eza papa na binoté. Bon ma peuple ya ba continuer. Eza ba makamu na yote. Eza soki ya banani te, ezali mongo ya Yves yoka biso nyonso to contribuer à bilo notre somme ba taxe nyonso ezo na caisse à l'état nde bazo futa bino. Alors tant bino bozo kinde déjà ba bakise bino salaire. Bozo salanine. Na ebité na ndeko na safu o na bando sepelane mingi. Afinga Kabila wa likamususu. Lelo Daniel Safu akomo pe Janet Kabila nini frère. Cela veut dire que non on a déjà catégorie ba député au biso tozala. Bandela no makambo oloba bandela oloba. On a l'obité papa la ngai. Yo azala Safu. Tout le monde a pas Eliezer comme journaliste, a pas Eliezer tamonda zo défendre Mouké et le reste tangela na député ni na zo défendre le peuple. Il y en a, on va dans la province, on va Véronique, le mandat, ce sont eux qui se battent pour la base là-bas. Mais on a Kinshasa là-bas, mais ceux qui bino va député. Vous êtes allés, soit disant qu'on représente Bisso. Bon, le cas d'intérêt na bino, on dit que vous avez ta madame cité. N'ala aucun Sénat, n'ala aucun Sénat, n'ala aucun Sénat. Alors chef de l'État. Merci mon ami. Zélane c'est ça, chef de l'État. Tokosinga yope bo revoir ta constitution ne pour ba zone d'ombre nyonso ne lungwa poto mona so ba kini sena mwana mboka Paul Tosuwa na landi yo très bien to kemba mwana mboka Jérémie Yoka ndeko na ngai nazalaki na pasi na motema pona ko landa lolenge nini ba député ya mboka biso balakisi biso te na bango ba papa social na ba mama social député azanani député Azamukala. Ah bon? Député Aza Mungamba. Député Aza Neti. Député Aza Mwana Bitinda. Boni nga tindi yo. Posa la musala songolo. Okomi na posa ya kobola koleka ngai kolo eloku. Ngai nde peuple. Ngai nde na tindi député na Assemblée nationale. Po akende ko proposer ba loi ya malonga po na ngai kolomboka. Na ebele ya mbongo oyo ba député bazali kozwa. Basuki wana te? Balobi te. Ilukamba yakao. Basa so 2000 likolo. Batalité. Bato basimbi santé na bango ba médecin baza ko vivre ndenge nini ba enseignant oyo il faut qu'on remercie chef de l'état na likanisi munene yaki na yango ya ko appliquer ozali gratuité enseignement ba baza ko futa maté to kité ba député bengi ministre enseignement yaka ndenge nini ti siko ba ezalo ba enseignant musu bazo futa maté ba nouvelle unité ça ba na mayele nanu ba futa maté batali yango te soda oyo batele lekolo Natala Kinde Kokamé est en ensemble lobby, je suis intellectuel. Mais bah faiseur il y a intellectuel, bah enseignant, bah professeur à l'université, bah député batali bangote, batali obe mabumuna bango, $2000. Oh et ça au kokata na salaire, il y a enseignant mon côté. Est-ce que même pas mon salaire ma casso ba sala raté ya voter ba loi, il y a de peut-être ko sala ke bon balwa nini bayaki ko proposer eloba na ngata kutu na ngai Léon Nembalemba papa Molière abi amona musaba ke na osala kuna te bakenda obe kotombola misapi bakenda obe kolala bakenda obe konimba évidemment Daniel Safa lobaki musala eza makasi zonga d'abord par rapport ya ba professeur ne ba osengalo yango poto basole dali ebele alors batali bandeko mususu te badepute boni be intérêt na bango boko yango na ye kozonga basalaki et parlement debout même koloti koleka balobi Assemblée nationale ezali seule institution oyo bakoko toucher yango te na bandi pe ebela pouvoir apesa na Assemblée nationale faut pas quitter yango bakoma na combien te na lobi pouvoir OK lix OK ampleur ozana député nazoya wana rapidement mon ambo ampleur ezali na kozala député faut kita parce que ki député ngo sambwe
lelo quand on parle des députés toyebi kaza muta lokoso baoyo baute kozala na 2011 bato olongwaka na 2018 awa bamosu akoko kebeta matolo ya $500 na kimbangu donc comprenez toyebi comprenez que ata 2000 bakosenga wana merci ata 2000 bakosenga wana batala nde intérêt ya peuple po lobi na lobi kuna bazonga bakende plus loin que possible ndeko nanga so sali musala malamu ata bato balobi na nini totalaki ba video mo etamboli awati bazonga sala maire mende la ministère ya communication ya média obi pona nini parce que tout ce qu'on peut dire sur Mende c'est un des meilleurs ministres en histoire en mboka parce que ça qui musala bien na moment wana par rapport ya mboka ne bande ko tambola par rapport ya bokonzi na ye il fallait Mende ça ndinga sala ki wana ne atika lokola icône na ministère wana lelo munjo sayaka batala ka sala pa il faut ata asala est-ce qu'on comme lokola Mende na ozongela yo mona mboka toke pa mona mboka sisingadi non s'il vous plaît Yves non t'es pas selon moi oyo kalobi on dit tant ba député ba réclamer ba selon $2000 balobi ba djembeli na phrase à chef de l'état selon bango au chef de l'état a promis biso et ça le lot a promis biso mais nous baza ba élu ya peuple baza ba représentant na biso ba misala biso mais qu'est-ce que leur manquait ba il s'appelle chef de l'état ceux qui ont baxé biso hein baxé pe ba soda baxé pe ba sénat baxé pe ba fonctionnaire le cause toujours oui solo mona mboka Yves Luamba ezali pasipe mawa lolenge oyo ba o bazui chance ya kokota na hémicycle wana ya palais du peuple ba honorable ya mboka da biso omoni pays de plus en plus ezoko kende na kosila ko se fondre ti histoire pe ya politique ya mboka na biso esili il faut to koma na dimension moko boye ya ko na manière mususu ya komona makambo c'est-à-dire na député pourquoi na député pour qui na kei députation na kei na assemblée nationale pour na salanini provinciale pour na salanini ba député un député a quoi sous intérêt personnel à quoi sous intérêt oh ya ya famille mais change mais tout à fait mais pas tout ba tout ça bino te comment tant yo moko gagner 1 million musu ko commander na 100 000 ah on y a vers yot il faut équilibre social mututu azwa par na ye pour mututu azwa galar on y a kosenga ota mais tant que bilo bo s'enrichir place de président ba misusu ko za député té pour ça postuler pas comme député c'est pour gagner l'andala il sait que na Congo comme député d'office ou comme Mutambongo mais ce n'est pas ça l'objectif principal on a ba opposition mais on parle pas de l'opposition na mboka na biso papa ah opposant libanda tout monde ngi ndeko oyo bato longola wa vice président ya assemblée ndeko Jean-Marc Kaboun na bokonzaki o matalikola cheval on bona ki réaction ya ba pouvoir ndenge ba sekaki ezalaki soni c'est-à-dire tant que comme na pouvoir et sengé totia ba stratégie mais pour na kotia ba stratégie faut ça la rétrospective ya ba o ba leki lolenge ni ba géraki et comme ça bo s'adhérer botali to ko s'adhérer na niveau nini bozui une bonne partie au qui malamu à suivre ou mususu to modifier pour que les choses soient émergées par rapport à ba professeur à l'université mes frères tous à la conscience de l'histoire du pays oyo et ça quitte de plus en plus ba professeur ba na part ya responsabilité ça je vous l'ai dit mais ba professeur à l'université maintenant depuis arrivé à Mobutu combien de professeurs des universités baleki ba ministre baleki ba député baleki na ba cabinet ba salanine et même les non à niveau ya hémicycle combien de professeurs bazali dit pour nanga ba voter ba loi ba professeur à université ba tikala na enseignement et qu'on la même manière il y a qu'on développer enseignement secteur éducatif la biso d'une manière rapide balonga bango ba député balonga ba ministre balonga na ba gouvernement ba professeur à université bazonga na université par rapport il y a réclamation na bango ya mbongo oui mais balandi bandeko na bango baza ba professeur ba député baza ko senga 2000 peuple baza ko la nzala Covid-19 est-ce que ba député ba ça l'état de lié ba ça l'état de lié ba population après ça dit bango mandat oh yazali chef na bango po ba chef na bisoté par là la 30 secondes mais ça te tika na chuter par là na koloba nini
la vraie responsabilité pour le développement de revenu la population. Peuple fait comme la manière mususu ya komona makambo. Non lenye mususu ya kosalela makambo. Ko voter député te pour ça qui pour la tchelongi na ye. Té. Ba ko impressionner bisoté. Voter député oyo yebi ke non aza capable. Ata na chiluba a rolobela biso to yoka. Et surtout peuple congolais na éviter na biso utaka na complexe ya langue. Des occidentaux oyo ezala biso opposé. Ceux qui nous parlent français qui toquent d'office, c'est lui qui est intellectuel et maintenant, nous devons faire confiance dans la bateau. Attention, la loi est majorité. Non, papa. La loi, il y a majorité. FCC attend la majorité. FCC a représenté une minorité appartient à la population congolaise. La grande partie, c'est petit peuple. Petit peuple, il faut avoir un bic qui a sanctionné. Tout ça, les réalités. Tellement on biso makambo yo leka na commune ya Ngaba. Botongi morgue wana memba na pasi d'abord Ngaba eza commune eza na problème ya urbanisation. N'est pas une commune urbanisée. Botongi morgue. Mai wana ba ko sala ba mise en bière ya ba corps et ko leka la place ni. Deuxième dossier. Na o ya dango. Mais c'est quoi ça? Où en sommes-nous? Rapidement, merci beaucoup. Kinshasa, République démocratique du Congo, n'a pas confinement autour traversé to éviter gouverneur de la ville province de Kinshasa. À l'égard, il y a une télévision pour nous voir ça. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Tout le monde a bon mboka, on est confiné commune ya Gombe. To éviter déconfinement oyo to resuka wapi. Population nyo sotango to la mugana tongo. 24 communes nyo soto. Mitu kezali dirigé na centre-ville. Po ete koto baro bunda koluka. Koto ba misusu baro ya na Zando. Bato misusu baro ya wana ba ville ko bunda ndenge nini ya koluka gan pe po ete ba sauver ba famille da bango. Awa ko situation ko pe ya ba bayer. Chef de l'État a pesaki ordre na régie des eaux na SNEL. To futa mai te na courante. Na MC bino mai e bibaka lisusu te. Mokonza mboka. Mai o lelo to ke de ko soma ya ba forage. Mieux vaut attendre continuer ko futa facture ya régie des eaux. Pendant que la situation est comme il passe, toko kende ko luga mai toko tambola ba 500 mètres pour avoir de l'eau. Bidon est 25 litres. Dans zone na Makamba ville province de Kinshasa. Régie des eaux, régie ba o signaler biso ruta a déjà message continue na commune ya Masina, régie des eaux erotika ba facture. Entre temps mai et bimarate na balema na salon mai et bimarate. Très bien. Merci Botika biso to kene malem parce que mission yo ezali bo solo na politique pirement pour na babola. Babola autour défendre bango. Soki ba li du peuple babosani bino ba rola na mabumu na bango. Biso to continuer toujours koloba. To ken na deuxième dossier. Déconfinement ya commune ya Gombe na marché Zando. Situation oyo ezali préoccupation ya peuple. Bato ba ko kufa na bandi d'abord na maître. Fabrice. Excusez. Merci. Malobezé belé na osengo vraiment na dossier oyo to se déballer puisque na pesi 3 minutes. Voilà. D'abord avant na banda d'entrée de jeu na dossier oyo nazana souvenir moko mabe sur monsieur Gentini. La personne n'importe peu mais la fonction que la personne exerce. Ba tout une question de monsieur moko ndenge nini oyebai ke okoma député. C'était une question pédagogique. Mais yoka ninga répondant. Mukolo ba ponaki ngai na regroupement politique na biso na ebe déjà que naza gouverneur plutôt. Donc c'est pour dire quoi? On est passé outre la volonté d'éligibilité pour accéder à certaines fonctions pour diriger Mboka. Je pense que je me fais comprendre en disant que nous ne méritons pas une personne qui a outil na volonté à bakinois. Les autres comprennent que l'objectif de Argentine, c'est faire souffrir les Quinois. Ils ont démontré biso yango. Puisque moi, je déconfinement Gombe, et ça qui monte à ma baie, tu comprenez comment comprendre est-ce que ils ont bombe à retardement pour fâcher et faire soulever les Quinois. L'objectif, bango bayebi. Comment même le président de la République peut être insensible à une telle souffrance? Il garde silence. Alors, rien.
on a opté pour toutes les mesures liées à la coronavirus, le confinement venant de l'étranger. Mais on a oublié aussi d'aider la population. L'État emploie peu. Le plus grand employeur, c'est le PME, le privé. Donc, il y a le privé, secteur d'activité professionnel. Pendant que, lorsque, même tous les escomptés supposés de confinement, aucune subvention dans l'entreprise privée, mais pourquoi maintenir le peuple dans cette misère? Il y a un principe en droit, c'est un principe fondamental qui parle de jus cogens, le pacta sunt servanda. Le contrat et la loi des parties. C'est-à-dire les contrats légalement signés entre parties doivent être respectés d'abord de bonne foi. Celui qui a signé le contrat avec les Libanais, c'est l'État congolais, représenté par l'administré de l'époque. C'est toujours l'État congolais qui est aujourd'hui. Qui même, je pense, c'est celui qui a signé un contrat. Non, mais c'est Hassan. Non, mais c'est Hassan. C'était un contrat régulier. Non. Condensé à contrat, peut-être, on a parlé sur le plan de la forme d'abord. Puisqu'il s'agit d'un contrat, donc c'est la loi des parties, cela devait être respecté. Même si on parlait d'un contrat qui fait preuve d'une lésion, c'est-à-dire les intérêts disproportionnés. Mais le contrat doit toujours faire l'objet d'une négociation entre parties. Ça ne s'impose pas. Et à quel moment faudrait-il revoir ces contrats pendant que nous sommes dans une urgence sanitaire où supposé il y a coronavirus? Et l'autorité habilitée parle des mots qui ressortent de l'insensé, n'a profité. Donc, au lieu de planifier, on profite. Est-ce que le gouvernement provincial a-t-il un programme ou n'a pas de programme? L'Assemblée provinciale nous a déçus. Comment on a député? Comment on a député? S'écarter dans le bon sens. Écoutez, réfléchir marché d'État-Zando, c'est un grand projet. D'abord, il faudrait savoir qu'il y a des milliers de personnes qui vivent dans ce grand marché. Président de l'Assemblée provinciale. Mais Yoka, toi qui es dans le bon sens. Je suis parti par le fondamental qui parlait des contrats comme la loi des partis. Si on va renégocier, que cela suive, sont montrés. Mais le problème dans les a, réflexionner un marché comme le grand marché, c'est un grand projet de société. Il faut un cas, dans une assemblée compétente, où il y a faire un projet régulier, à confier en soit le gouvernement provincial dans les cas d'espèce, soit le gouvernement national à travers l'Assemblée nationale. Comment expliquer des gens qui vivent d'une situation où, basée sur la précarité, voulaient escompter un aménagement, mais sans prévenir, sans pour autant faire de planification? Je pense que l'objectif est d'abord pour faire souffrir la population. Comme on fait la place à Zandakou, que le clivage actuel ne le profite en rien. Même si on a vu gentil, on n'a pas bon sabi, c'est au moins à ta brique monté bâtien Zando. C'est-à-dire ce sont des aventures. Et puis quand on lié confinement à Gombete, na Zando, non. Écoutez, la population souffre. Non, écoutez, nous devons être sérieux quand nous disons des choses. Il s'agit d'un projet de société. Ça ne se fait pas d'une manière anarchique. La population va souffrir dans Zando. Mais pourquoi il y a des projets de société? S'il faut Zando et ça l'objet à réhabilitation, ça doit suivre son cours normal. On a évoqué l'Assemblée provinciale. Et ça compétent pour la matière. Donc le président de la République est responsable. Il y a souffrance au peuple à Zomona puisqu'il garde silence. Les gens sont en train de souffrir. Pourquoi ta ville, il faut dépenser 10 litres. Et puis, comme il y a la conditionnalité, au départ, c'était d'abord l'objet du macaron. Merci. Alors, il faut comprendre déjà que le peuple quinois, tant qu'à revendiquer le côté. Et là, on est distraction côté, il y a que le mardi au marché. Tellement que les gens ont un plan machiavélique, à quel moment, dans l'obscurité, pour dire que dans 3, 4, 5 jours. Écoutez, l'autorité, quand il décide, la parole de l'autorité fait preuve d'une loi. Comment l'autorité peut prendre sa parole à la légère? Parler de 3, 4, 5 jours et le jour venant, il n'y a rien qui se passe. Aux gens, il n'y a rien. Très bien. C'est blague avec la population. Zoa maloba na makambo etali de confinement ya Gombe na ya marché Zando. Mwana mboka na loba yango na loba pe na loba. Kinshasa na bakinois.
Exactement que ce qu'on fait dans Kinshasa d'office aux Akinois. Et ça vrai problème oyo ezali couper sa passe na ngomba ya Kinshasa. Projet oyo ya ko réhabiliter Zando. Et ça projet ya Muketa. Et ça projet oyo c'est qui béti de faisabilité et belé na kati ya projet wana. Entre autres na couper sa likanisi na mona mboka Argentine ngobila. Yango esengeli osala na biso ba Kinois. Oyo toyebi Kinshasa. Avant que le projet qu'on réhabilité Zando, on a coupé sa likanisi boy. Et c'est là qui était batala dans 24 communes constituantes ya ville à Kinshasa. Bangweze ya bango ezali ndenge nini. Weze o ezali mabe, ba bongisa yango, ba fungola yango no ba bakisa nombre ya ba occupants, ba maman ba tekaka wenze. Voilà ça kotonga ba wenze. Koto oyo, pardon papa. Ba commune kini batongi ba wenze pe ba pesi ba. Ezaka la commune Kinshasa te, eza pesa loko bodosa la berere. Ba yo ba koteka na Zando ya monene, misusu ba utaka ngaba, misusu ba utaka Mbazalemba, misusu ba utaka Kisenso. Omoni te sengela ki tozo ngata na ba commune. To élargir Zando na bango, to tiango na ba normes modernes. De façon que tant que tu as bongisa Zando au marché central, ba maman on a battu les na beauté ndenge bibembela limi mikolo eleki, battu na bango ba commune na bango ba kuza place pour bateka. Là c'est un. Dende. Moi na mboka Yves Luamba. Est-ce que ndeko Gentini Ngobila alikaka Kinshasa na ye? Wana ezali question oyo sengeli biso ba Kinois. Tout se poser à chaque moment. Okini bopete ko salema. Mais kini bopete mais pas linga na biso. Ndika Kinshasa te Cardinal tikela na maloba. Tikela na maloba. Peuple oyo azali ko souffrir. Kini bopete ko simba ndenge nini? Ozo nomé Bougumestre na commune na d'abord impopulaire. Otuni mwana di Bougumestre na bien comme nani? Na yebi été. Mais Bougumestre wana développement nyonso na kati ya mboka wana. Bon peut-être ni ya ko ma place wana. Ndeko Gentini fongola motema luka biso ba vrai Kinois. To sala okomona ke pouvoir na yo ko simba. Pona likanisi ya Zando. Peuple aza ko souffrir. Peuple Kinois aliaka d'une manière quotidienne. Abimi a coûté na $15 na ye, $10 a tiki na ndako kolia, $5 crédit na moyen de transport pour luka kopi ya lobi. Tango bino bokangi Zando. Zando o ezali tata mama yengumba Kinshasa. Mitu ke lungaka este lungwe boye ezo ya nous se focaliser na centre ville. 30 secondes moi na mboka. Mais bon monité tango bosali bongo bo rendre peuple le plus pauvre et encore par rapport à la situation oyo bino semble bino kozala ignorante te. Moi na mboka Argentine bo fongola Zando ba maman bazonga na ba position na bango. Jérémy Yoka. Merci ndeko. Omoninga obenga nga Jérémy Yoka la voix de Kinshasa parce que naza mongongo ba Kinois ngala lobaka pona ba Kinois. Bande ba komela ngai de to solo. Ndeko mo Christophe Singaboy. Je vous suis en direct. Excusez-moi, ça plateau on attend quand même. Parlez. On a 3 minutes là. Merci. Parlez suffisamment de déconfinement car je fais 4 mois sans payer les loyers locatifs à cause il y a confinement. John Peter, nouvelle définition il y a Covid-19. Le Congo vit difficilement depuis plus de 19 ans. Nazongi sikoyo na paso to ko kalilo. Ngana lobi boyi. Moni paso mboke sok mona bato belba komo ba en trois temps Félix passe Matima Kasi. Souffrance ezaki préparé. Depuis ezaki préparé ndeko ngai to banane. Na bandeko oyo baza balié ya ndeko Félix. Lokola peuple alobaki bango lisute. Bon. Tozalate mais to kwese potozonga. Yango moni mikoya biso peuple photo benga ba député baza kuna. To cha bato ba okanisa lokola biso po même balo yake soko zui majorité parlementaire et gouvernement comme ya yo to bosanango. Parce que motoko loba nini nataka Félix dollar de combien à 20 et bon premier ministre amuta Félix. Premier ministre Mouta Kabila. Donc gouvernement semi-présidentiel. Semi. Donc les présidentiels déjà semi donc quittez-nous.
kiteni et le chef de l'État et le premier ministre. Photo bomba régime wana. Nakolanda. Tozongisa pouvoir bo continuer ezalaka. Oyebi ngana o regretter l'époque Mobutu za kitoko. Président kola la muki a nommé premier ministre ya lingi na sentiba na. Ezataka pas nommé mutu. Photo sangana mutu bo to solo la. Tozonga la dictature. Nazongi na lisolo ya confinement. Ndeko nanga i dictature ezaboyi. Oui, na côté moins rapide, hein. Parenthèse moko. Tato baka mingi likambu ya démocratie. Démocratie na lingala ezani. Ezate démocratie na lingala balu kelanga mwana. Biso to koli to botani au fait na mboka oyo to baka ba village. Soki roi kufi bazui na mwana kasna ya komi wana. Mais na mboka batsaka ko benga ngo dictature te. Et puis au monde a été en mboka ba marché contre chef de village na bango. Donc tozo na idéologie ya bokoko na biso et là ozo mboko tozo bo bokoko mingi pona na kolanda bindeli confinement oyo to landi bindeleti bango ba déconfiner mboka biso to tikali na passe et puis Congo bobimba tozo ba province au moins 7 oyo ezali atteint na Covid-19 mais eza ben na commune moko oyo ezali confiné bakangi kaka Gombe. Et bon, est-ce que moi, je peux quitter ba panzela biso ba ministère oyo na ba commune nyonso Gombe est épicentre ya corona. Ndeko ngai. Ah. Oyo corona oyo na mukuse hein. Na mukuse. Ngaso na bina na sala synthèse masolo nyonso beta ya Covid-19 na lobake eza na ngote. Une minute zona ma ville à Kinshasa. Tozomi na Kinshasa. En réalité charge ya Kinshasa ndeko Gentili Ngobila okoka yango te. Ah bon? Akokine Kinshasa kito. Nangeni. Ngai naza ko banga mon professeur Godem Poyi a décevoir ngai. Nayebi Godem Poyi depuis on pesa soku azaki mutu moko azana rigueur hein. Azana rigueur makasi ya moni rigueur en monti l'Assemblée nationale et provinciale. Maintenant comme moi azozala na largesse makasi pas ya Godé. Et plutôt et pas ya Gentili. Pourquoi pas l'Assemblée provinciale ko frapper Gentili Ngobila? Gentili tant avec ko présenter programme na yé na assemblée provinciale avec elle solo ka bongsasando maman le beta mettre na profiter ola muki o profiter na mbongo wapi ya utaki ko funda ndeko indirectement afunda ndeko kimbuta 60 millions pour les 60 millions yo coûte le côté na caisse so tant on profiter mbongo profiter le wana expliquer biso uti wapi pour ça la quitter 30 secondes 30 secondes. Pour ça la quitter 30 secondes là aussi. Donc après ça maloba na kilo aza mokonzi alobi 3 4 5 jours le auto so la boye Gombe za déconfiné te ba déconfiné Gombe pour coronavirus ngo pe ezate ba to ba ko lango tebi bango te ba mona na te to yo rappel mutu bote la famille na bango ba to ezaka ke abela ki yango muta politique ezaki nango muta politique mais petit peuple oyo aza na coronavirus batika bato batika bamama bazonga bateka bafuta mpe mbongo bandeko oyo batekaka wana babiloko na bango ezali eza périssable ebeba parce que eza bandeko ebele oyo 3 mois efai na ndako apedre nyonso. Merci mwana mboka toke pa ya Paul Tosua. Merci nasepeli parce là qui ba vrai congolais babimiso bazalaki nango mais malheureusement mais et ça l'autre 3 minutes malheureusement bazana ba information belete baza moi libanda ya bazana ba information vraiment par rapport à makambo to bandi liboso ya confinement ya Gombe ngai na koyebisa na maître na Jérémy Oka qui ezali chef de l'état mutu apesa ka meeting ya confinement ya commune ya Gombe ezali gouverneur la ville à Kinshasa te na leki. Merci parce que maître c'est un ami, c'est un frère que j'aime bien à comprendre en anglais parce que ça a une information. Likambo ya wenze ya Zando. Moi là, ma belle-mère, maman Julie a teka na Zando ça fait 17 ans. Nazana ba leki, nazana ba yaya ba teka na Zando wana. Tant Zando ba bi ba kangi yango. Et ça n'a pas passé. Pour moi charge kozongi pa na yo. Il faut que bana na moment ni et puis na contexte ni ngobila lobi. Zando. Vous savez les gens ndeko la biso Asani bon il n'est pas ndeko la biso c'est un libanais ndeko na ngate mais comme un être humain toi la biso ka bandeko contrat bango ba signaka mettre la lobby faut ba respecter le moment où le lobby faut mo ba kongola bana kota na lisolo wana
le moment biso mo ba congolais toujours soutenir expatriés pour ba gagner ba milliards ba lia kabati na mo na liba biso to souffraka wala ndeko mama be mutuna na ngai onga na zotuna bandeko o balanda biso mutu wana gagné pendant 15 ans 15 ans na uki ndeko mo aleki abane ko expliquer makamu na misa liboso. Monsieur Hassan il a gagné combien pendant 15 ans à Zandouana na contrat ba on ba signer parce que maître na CPL parce que Hassan maître avocat à lobby il faut pas respecter contrat mais le moment où tu as respecté contrat qui monta ba négocier qui nobila ya lobby non papa mais tu as gagné beaucoup de donc moi route lobby c'est la misala ya ça les a retourné ba magasin ici ndenge ya tonga Hassan a tonga gagné na ye ali mbongo pendant 15 ans na mabele ya bakoko na biso a s'enrichir comme il faut et puis ngobila ya lobi non il faut te résilier le contrat wana je ne suis pas sûr personnellement je ne suis pas sûr que ngobila a kenega verbalement boye biso non to résilier le contrat c'est sûr et certain parce que ngobila doit avoir des conseillers juridiques oh ba kenega makamuno sur la possession so ndenge sengeli donc le monsieur Hassan malheureusement aujourd'hui il est soutenu par les Congolais pour tenir continuer à gagner n'enga zo gagner wana oh biso ba Congolais tozama ka gagner 3 minutes na ngokiti OK tokende na makambo ya ba wenze oui babi ya lobi a confiné nezandu mais azo sala da bato ba wenze oh yo na ma mesa yo fele na batoli yo fele $100 na mesa ba otimi non, moi je vous précise $100 ba bukume ce qui moi j'ai même ma tête à couper ce que le gouverneur a vu la Kinshasa le bail que non ba mesa na bato ba somba boke ne pas ba bukume c'est moi na mboka ba mo sala biso sina to ye ko zo na ndeko lobi kin bo pete ce nde nini oh azala ba bukume c'est moi nommé non le gouverneur de la ville il est censé nena zawana na mesa na e alu ndeni fa binga ba bukume c'est belé même bateau ba auto on a suspension et belé faut pas que pourquoi parce que bazana vision ya rebongisa ba ya travail pour ne travailler chinois parce que la plupart de beaucoup mais la machine na ba mususu nyoso la la plupart travaillent uniquement pour ba s'enrichir et puis ngobila za la salut et puis ba kino ba perdant dans tout ça. Okay. Malheureusement on réussit 3 minutes na ngate je ne sais pas mais la vérité il y a aucun constitution même toke na dossier yo ndeko zizingadi ya kinengo ya bakambo ya morgo ba kotunga na commune ya Ngaba oyo ba condition nyoso ezali prévité ndeto oya ozonga et puis mwana mboka passe la commentaire parce que oyo ezali exposé ezali ba vie ya bato to boy virus mususu e banda na ville province ya Kinshasa le rôle bola ndenge na Équateur rapidement. Oui, merci beaucoup. Wana na hôpital Bobila o to yebisa bato ex Bobila dawa na Kianza mwana mboka zizingadi yebisa biso yo moto kendaki kuna to mona bâtiment ba kotonga ba biso dans les morgue mais ba condition to yoka na population ba komelaki biso que zali respecté yo véritablement na Ngaba donnez-nous l'information ndeko ezali pasi to suka pe wana o conclure to kepa moko na moko pour ndeko ezali pasi tango zomona image obo ina miso ezo pesa ngana mona posa na lela pona bolingo ya peuple ya bana Ngaba na bandaki na yesi bino ke Ngaba za na problème ezali commune ezali urbanisé te boza ko mona wana ezali hôpital centre mère et enfant ex Bobila dawa juste na sima nango liboso nango avenue Kianza na sima nango avenue Bukanga mai oyo bandaka likolo banana université akitaka te à traverser les deux quartiers Louis te
ti na suka nango na quartier Mokulwa pour akoma na rivière Kalamu. Alors mayo on kosokola bibembe oyo ya morgue oyo ekobimela wapi? Bien que lobi na koma ipona sala inspection ya terrain nga moko lobi na daki na morgue bande ko bayambaki nga balakisi ngai ba prix oyo batongi pour conserver et ça la conservation et ça la conservation ya mayo baza ko sokola bibembe wana selon bango. Mais tant qu'on baza ko inaugurer s'il arriverait que maïwana et bimi na bakaniveau oyo avenue Bukanga pour ekita d'abord et là que seigneur toyeba wana za quartier nga na kolina et donc vers septitude avenue Bukanga ko kitati na avenue Zongo là où bakola tonga école métropolitaine soki mbule beti et bon on a ebale pousse le kate moto le kate mutu atambola te. Maintenant quartier wana déjà coin wana et vivra déjà na problème na difficulté wana soki mbule beti ba mai wana est débordé et côté batuti na bandako. Maintenant batu bakoma ko sokola ba wana kola na mai ba sokola bibembe ezali pasi ndeko gouverneur ya ville ya Kinshasa dépêcher équipe na yo na Ngaba na hôpital centre mère et enfant bon étudier ka oyo très bien. Charles Moutou Adali Eli Ngaba. Charles na luki Charles même na WhatsApp à 2 reprises. Na luki na ndako avant que de Suisse nazalaki na ye na yebisi visite na nga ezaka uniquement pour te changer pour na makambu ya Ngaba. Ezalaki obligé nga na kene comme na Charles. Malheureusement, avec pressé, et c'est quelqu'un qui a un peu pour Akende. Mais depuis en conclusion, Ezali, moi je veille pour la bonne santé de ma communauté. Très bien. Na dénoncé et non qu'on y pour na posa ya bana Ngaba. Moi Zizi Sangaba, je serai nul. Je suis né à Ngaba, grandi à Ngaba, mes activités commerciales. À Ngaba, Ndakunanga na lalaka. Mon bureau politique et administratif est à Ngaba. Nakenda ailleurs te. Message à Souk Ezali, gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Bonjour ba mesure pour la morgue oyo pour te sauver honneur et puis vie. Yaba nga bozolinga ezala exposé. Très bien. Tu ne pas mettre Fabrice. Je crois que dossier qui pour clôturer pour passer message de la fin. Tu suis bandeko après tout désannoncer. Bon, au souffrir na zonga 1 minute na mamu ya confinement pour adresser message bon na baki na baki moi. 1 minute. Na adresser message moko pertinent. Au moins na uti koloba awa excusez véritable opposition au pouvoir politique et à peuple. Bana ki ni baye ba ke soki bo télémité bo revendiquer ba droit na binuté makamba confinement et aussi la té. Puisque tu comprends l'objectif et donc la moi. Attention les citations. Non. Attention. C'est un pouvoir, c'est une revendication légitime. Beaucoup personne surtout la vérité. On a le biba kinois. Ceux qui vont télémi, vont salir revendication na fongoli lisu to kotuna ngulu. Très bien. Deuxièmement, la région des sous de koto soit mouké pour te éclaircir ba congolais. Il y a qu'un acte juridique qui peut s'opposer à un autre acte juridique. Il y a un lobby, le principe de Yus Kogen, le contrat, la loi des partis. Le simple fait que le Conseil d'État, juridiction habilité à trancher, il faut respecter ça, c'est la juridiction de notre pays. Ceux qui gentiment qui contentent, ils devaient aller voir la justice, obtenir une décision de la justice qui fait preuve d'un acte juridique qui doit s'opposer à l'ancien contrat. C'est ça la procédure. Très bien. Et les députés nationaux et les députés provinciaux, pour réfléchir en tant que des scientifiques. D'abord, anarchie sur construction d'abord est un élément primordial. Après tout, même na ba morgue. Allez voir la commune de Ngaba. Et puis que ngana oka passi. Sur la commune de Ngaba na Santaka esprit moko boye, on dirait qu'il muté ma bébé excusenga. C'est-à-dire quoi? Anarchiquement, tokoti Ngaba za la bomoti. Allez encore ajouter des situations des infrastructures neti ba morgue. Là où il y a manque d'infrastructures, pas même tu vois, ça pose un grand problème. Il y a un autre qui observé, nous nous posons la question, est-ce que tous les dirigeants au Baza va conclure na ezaboye. Na ko conclure na maramu ya confinement ya Gombe. Je pense que tous les autosuffisance au l'État peut s'arrêter sur le côté, tu vas na Gombe. L'État peut prétendre que protéger bisoté pendant que nous souffrons. 10 secondes. Donc, il y a un peuple congolais ceux qui a télémité pour revendiquer droit na yé ba privé Moussala na Gombe.
merci. Moi, Namboka Jérémy Yoka. Akotika la kobongate. Très bien. Jérémy Yoka. Donc c'est très important. Jérémy Yoka. Et puis dans la Barcelone Moko, baye kotika la biso Fabrice, baye kotika la biso facture ya régie des eaux. Mais c'est grave. Mukonza Mboka lobby mois d'avril na mois de mai au foot à Maïté. Mais comment baye kotika la biso facture ya régie des eaux? Rapidement mon Zomanoba. Otikali 1 minute 30 secondes. So l'équipe met trop avancé ou qui morgue mon pèse à la wana ya mabanga. Voilà. Donc ce que pena bisika morgue ils na habiter so za la ba norme to ndeni na comprendre té. Alors place ni morgue faut za la na place ni morgue ko za la té. Pour place abonné to zo mona nga ba wana papa la morgue ko za la té. Na ninga penza mabeti. Tala balabala et puis la nécessité té. Papa est-ce que ça priorité dans pour nga même yo muto tongi wana na aussi la gouverneur la ville à Kinshasa. Ceux qui ont même sur les gars dans la ville, même la table, peut-être qu'il y a l'autorisation, bah, tu nous vas servir, tu vas payer ça qui, pour l'enlever, mais l'euro, comme ça, ça de fait tout bien ça là où le bébé. Morgue. Merci beaucoup. Moi, Namboka, Jérémy Yoka. 1 minute 30 secondes d'état de ça aussi. Nabandi sur ça, au commune de la maison, commune de la Ngiringiri, ils ont seulement ma place ouana. Ngaï d'ailleurs, si on a passé mon temps place ouana, Belak. Ah bon? Pour na morgue, bah, ton place ouana. Et pesa ka seulement et pesa solomoko impossible. Très bien. Alors, est-ce que les négociations vont passer dans la même situation? Les amalamoté. Et puis, je me dis, place wana soka 4 bibembe et ebima na même heure. Obi boucher au secret place wana. Et comme il passe. Bana ba okende classe ndeganini. Tu vois? Donc, l'état il fatal à yango, ngala lobby l'état tala yango pour bakoto so ba condition mo boité tout ça to vivre place mo ba morgue tout ça plus vivre place mo na ba donc na ba bar na ba fait ceux qui motobo hier en collaboration voilà na hôpital na zongi na masoto to ko solo la wande ko Paul soki ba blessé déjà mo supanda kala na éviter tangu alobi que vous informez chef de l'état talobaki non nous sommes informés mais on abima qui avait dit toro dans 3-4 jours c'était gentil donc et ça a une compétence beaucoup certainement il y a pas à déconfiner sinon on va pas déconfiner Gombe et ça la compétence n'a pas mais tant on a dit solo là dans 3-4 jours ça la conclusion mon amour quelle est la conclusion quelle est la conclusion il y a bête ma bé on a balayé singa supporter malheureusement quelle est la conclusion oui balayé singa supporter la conclusion n'a pas ordonnance c'est le ministre de la santé. On a la Covid-19. Lobby a répondu à 144 questions de mots à député. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Protégez moi s'il vous plaît. Non, on met 30 secondes. Na lingi ko clôturer maloba ngai na koloba boyi. Lobby te. Sikoyo. Ba déconfiner Gombe. Bazo ba confiner Gombe. Oui. Merci ça. Pas si le maïs est à coller la base de sénateur.